Sotali chili tout le temps, Koimiko. Sotali ba végétaux, Koimiko. Sagacité, il y a arrêté, après un moment, on a arrêté. Allez! Bon, bah, c'est belé. Tu vas venir dans la gloire. Est-ce que tu rappelles tout ça direct? Est-ce que réaction n'a pas mis? Oui, bonjour, bonsoir, chers fidèles internautes, vous tous qui êtes branchés dans notre émission Grande Ampleur. Avec votre journaliste Garis Galanote et les gagas de la presse, autrement dit, les mineux de la presse. Hein. Continuez à vous abonner massivement dans notre chaîne sans microbes Bob Toby, bien sans microbes donc bêtises exactes. Continuez à vous abonner massivement. Là, je vais bénir le cas Sombali Queen B, ma motivatrice donc. Donc c'est grâce à la fille. Chez la Rafumba Florbi, il y a Suleiman Konde Passeport Rouge, mon ami. Continuez à vous abonner massivement dans notre chaîne Sans Microbe TV avec votre journaliste Garis Galanote. Donc, tant que tu n'es pas battu donc avec des actualités, au moins bien. Sans quoi donc tu as au moins des événements et des événements. Il y a bien, là je profite déjà de l'occasion de dire un grand merci à tous nos fidèles abonnés, s'abonnera vraiment. Donc continuez à vous abonner massivement pour la décité chaîne et la bino Maramba. Bien là je vois Patrick Massidi, là c'est mon boss, c'est mon patron. Derrière la caméra là je vois en gros le caméraman professionnel Moussada Gitoko dans les caméramans frais. Donc c'est ce plateau je suis accompagné avec un artiste et comédien. C'est pour la première fois plateau il va se présenter déjà sans plus tarder. Il est déjà ici avec moi, c'est ce plateau à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Gaga de la presse. Gaga de la presse. Gaga de la presse Kandolo, le mignon de la presse aussi. Le mignon de la presse. Ouais, on a recommandé par Eni Kimalagan Bambo Tebele Bisiko Zali. Bonne santé. Ouais, Nangolo Nzambe, comme tu vois, santé ça va. Mamia soit bien. Je profite déjà de dire un très grand merci Nabatu Nyonso. Merci non premièrement Nayo. Merci Nabatu Nyonso Oyo Baza abonné à la chaîne Oyo Baolanda Biso. Donc c'est moi votre humble serviteur Orly Kanza Mister Lovalova autre m'a dit Avatar Mobutu. Tonton Kan donc Baromo Baby sur la vie tonton Kan Baby pour Nazaramini na Kan. Mais quand Nicolo est en repos parce que Missa les confinement, Missa les est donc merci vraiment. Nandenge au sepeli koyambangai au sepeli vraiment ko pesa invitation et merci na bandeko o basutena ngai donc na moni maman Marie Noëlla donc Marie Noëlla ya papa Lucien et yale na moni maman Gladys Tenda donc bambo tene belé na moni lisusu Zoé Kumba donc on a peine battu ok merci Joël Konzo donc mon ami merci aussi pour ton assistance et ça a plaisir vraiment si il y a des gars sans plus tarder Orly Kanza tout le monde donc na bao baye bioté un peu de parcours pour ça la bien moi li solo ninge za la kaka ouais na ndenge ngolo ya Nzambe Orly mon parcours eza moulayi mais na ko recycler yango na ko lukana recycler yango parcours nangai na bandi mo musika na bandai na palais na banda na palais na vanda bo nabité ngana ba eloko ya théâtre na waka muda encourager nga makasi pour ngana sala théâtre eza na ve nangai ve na mo chamber na mona ba mamunyo so na manda ko sala moi ça risquait même que j'ande musicien parce que so nazo yemba et maintenant comme on a dit ah yo osara musicien mais est-ce que moi je mets plus le théâtre donc wana na yo banda théâtre nangai wana na yebaka na silisi nazali na mo problème au boye na université na kati na bité na bandana no ke non bandana théâtre na ko bandana groupe ya Géry TG matondo té Géry Aza président ya groupe moi ya groupe Anana Lumière le président Géry na pesi moto place Azali bandé kuna après wana ezaki dia na ba 2009 oui 2009 na yeko banda wana na bandi wana pas en 2009 papa na démarré musala na moni wana simbité na bi na recycler kaka na bité wana simbité na yeko leka na les étoiles de Bobo je salue le président Bobo place Azali donc Bobo Manoka na yeko leka wana après non avant wana na yo leka na groupe ya maman na biso Léa Ndaya Ndaya donc je salue maman Ndaya donc wana maman na zalaka na nyonso na yo zalawana pas la gloire pas et maman habite to fan nana pour makamura zaki na fala banda osala te yo comme na groupe président Bobo na vandi pe na moi groupe moi tamulai
après wana to ko samo lo mo ya biso na biso ba jeune parce que kuna na lo mo na ngai po makambo on a mon événement qui va nous sympathiser mais pas le théâtre bois terrible non vous avez un problème non problème na est-ce que va vendre problème ezanga non mais bien ce que ça trop maman Marie Noëlla il y a papa lycéen il y a la bien là je profite aussi de l'occasion de saluer maman José Kabuta mon collègue Kassavou moi la potation ayebi yango donc place va vendre problème ezala raté venanga Martin Bokoto ba Martin ayebi likambo ezanga te place va vendre mais si quand on a monnaie que Simbate, j'ai plus voulu que non na que nena lukana vanda non na vandi to ça lo mumbi na ba master ko lingaka musala ngo théâtre mingi et au comme la groupe Wenge de Gabana nde banana Wenge de Gabana ti lelo na ko zo mo tamuka mukiyende na ko zalate to zala na groupe moto sangana ki na ba master mais groupe en OP er motamuro boye hein ils a ba groupe akine le canon peut trop kin si maintenant na zonga su Wenge de Gabana ndé na vandi wana ti lelo na président nga de Kos Gabana je le salue donc de Kos Gabana le padre donc balabi mikolo yo catastrophe na biso to beta masolo catastrophe ouais cela fait plaisir à maman Bibi Chingunza moi ça permet moi ça me met lumière na mboka Vanessa qui avait dit la poulou moi mkia na mbongo na fille à Dubaï donc capitale palisa Dubaï na nenga ba jeté Israël ngoy ya mwana Orly Kanza nakota la pena boyo tangi biso ba place belé ba parcours ya ba bisiko leki na ba tête là on est bando ça la pena que quitter ba groupe wana bon ko quitter groupe eza suite ya ba koyo kanate so bozo yo kanate moni so bozo yo kanate ya oni mutesala ke bosa nini ko kabona place ezanga mais ko kabona eza ninga mabete parce que moi et le président Bobo so na moni na nzela na kitaka ah papa bonjour so na moni mama na ngale anda yekutezanga ngo yo lobela te tina ba téléphone allo mwana oza wapi ya mama na za place bo yaka nanu boye to kuta na to solo la preuve année mère azana ba biloko belé zo kota lelo na internet ba filmer salama biso to zawana na ba casting to zan toujours na ko beba nezala kaka par rapport ya msu boyo kanité simbité o moneke o yo lingi ya ngwana kune lingamité ndi ya ngone sala nini boka boy nazala na benda koni na bendi koni na vani mpanzi mais nde banana za na Wenge de Gabana eloba ye moko le padre lobi Orly yo ningo za wa yo za produit moko o ngai na lingaka mingi kozala naye wana ko lobaka parce que za net atona non ye atana zane ya lobaka atan ozana ngai atozana ngate loba no so loba mabe so loba be malamu loba ya ga e dépendre na mutu ni pone ngaza na za mutu na ko loba malamu ne na ko loba pe mabe ne po za pe na ba mabe mais aza pe na malamu comprendre sikoyo donc tanga loba na nga vanda Orly vanda to vandi sa masolo po parce que awa pe okobima awa pe okoko malobi po apansango na ba idée ne na ba calcul ne ke Orly lelo oko appelle leader na kwena yo mais pose à la leader na kwena yo il faut ozala na nous bien encadré bien formé au vanda sa makambo après non mais na ba place au leki wana na ba groupe leki wana déjà ba za ba formation en lenda n'est pas président Bobo Manoka na ebije que kuna musali salima ah oui président Bobo Manoka mais ya ko longwana yo et ça ne ba espace témoni ba espace moni place musumu talinga aza place aza azo ba espace place oza ozo espace te au monde ngoyo mo se sentir mal à l'aise mais na bino ba artiste comédien na okende trop vite vraiment lelo za soki au sentir que no ba fan pena ba komi ba talaka Orly Kanza le sobota ba comprendre te mambalo na talobi te nga pena na comprendre ça bo fona longwana créer ngamo te ba wela bazanga et là on est ça la bino moi non ebiso lo moko comprendre que ba wela bazanga donc moi mbala wela trop te ngana ko wela te jamais que non soki likambo mususu eza boye na welisa na sala nini ngana ba massa ba yebi ba makambo ngane na sala nena mema makambo na apprécier te comprendre j'ai des amis comme Gilles Vabontala comprendre ba Willy Wembo na kati ya États-Unis ba yebi comprendre ba Fanny Masaro ba yebi ngana wela ati comprendre na wela ati donc sauf que natala makambo ndeni ne ekeni comprendre soki tala nge koki mokili eza na temps mokili kolinga te ozala apprécier kowe la kate le foot atteint pesa ka tana temps lelo soki eza jour ya muninga lobi eza jour na yo c'est ça la vie comprendre mais bato bazala ka pressé po ba wela po ba mona e basuka toujours na nzela tu vois ngai nde naza awa na lingara te ke non nazala pressé comprendre nazala pressé na moto solara ne glace kate comprendre ya chaque jour anti stress na ngai ya zala soto solo la na ye comprendre alors balangelo mo lobi Orly ko wele la raté na vie parce que tu es quelqu'un oyo akoma mutu lobi mais lelo na yo faut ba préparer c'est ça
Cela fait plaisir à Bavline, question de la patronne, moi la poto Tongo, Orly Kanzalecho. Bino, bon, Narota la peine de maman, on est tambo, l'un de Toyoka, Yoka Petomona. Après, Narolonga pas le président Bobo Manoka, ou comment pas Joël Fouge. Ok, ok, bon. J'ai oublié même le président Joël Fouge, je lui salue, donc sans rancune, et l'autre côté, Mbambo tenait place à Zali. Dans le mois qu'on a pour Anyamani, et si Kabatam la faut aux la même morale. Faut aux la même morale dans Moutouana. Moutouso bino lobine A, ya lingi A tel lingi B, c'est que Mbota Moulani, te biso tona kata mondo to yebi makambo ele kala mondo. Pour ngana pe mi pesa ngana na cop na sala, na ba cop na sala ka. En dehors à théâtre. Mais na ba cop na ngana na sala ka na soki mu colonesa jour à tête. Président Ebi. Président de Kosa Ebi. So que ça jour na théâtre na déplacer teninte Barezi Baza a Ebi. Je te salue mon vieux. Les cordons Barezi Baza donc na moni Barezi Baza na moni sous Adji donc Adji Bilili merci na yo na moni sous décaré donc ba Ebi. So ça jour à travail dans le petit apena makamwana mais entre temps makamwana pepe ça là. Mais na tiki parce que na otala eloko o eza vision eloko na vandi ça na mutu. Faut na sala théâtre wana za na ngope ba et puis ça non Mickey mais théâtre n'est pas comprendre donc tant on a monique mutumo tozoyo kanake toza na ba tentité il y a zo compliqué mais moi ba complication donc tu comprends bien à Joël Fouge ndo kanate on ça qui bon mutoyo kakana vie moni balobi mboza na makolo 4 malanda nzela soki omoni so na pese exemple ya mboa eza na nenga mabeti mais na ngina lobanini eza lokola entreprise nzoto mboa eza lokola entreprise makolo neza lokola bateau nde ba travaillaka papa donc bango nyos ba na même morale ya mona batambusa nzela moko déjà le roi so tambola na batu ndenge équipe bimba ya chaîne oyo ya 100 microbes eza comprendre boza bino nyos belé mais botambola na nzela moko comprendre c'est ça parce que mutu montant yolo bine a bino batu am choisi a na comité yolo bine a yelingi ate nini non ça ni le wana ko masolo beta te po ba yamsu batu beta masolo c'est mieux beta masolo parce qu'il y a batu musu balanda Joël Fungi ba o ba wana batu balanda peut-être yamsu baza batu libanda te même musu batu musu balanda reza batu yamsu moi trokin batu yamsu baza libanda bo yamsu ba yebi yamsu balanda na ba pe na moi ndenge mende balanda donc sans problème to kitaka là je vois Fabio Lema yo ngala mbote belé Rosie depuis Kampala bambote belé bisque bozande bolanda. En tout cas, continuez à vous abonner, ça qui est au pénal. Suggestion à bien, ça a plaisir. Je vois GB positif dans mon thème. Donc, continuez à vous abonner à la chaîne Sans Micro TV. Vous allez bien. Et ça, la binon de Nita, tombe à l'eau, on a binon qui a théâtre, bolinganité, bolingarobo, on a binon, ça la une photo et bah non le moko ni kamaro linganate na kati ya monde et ça partout. Non mais est-ce qu'on est na théâtre oui là ya na ko na théâtre na comment na eza non partout dans le monde comprendre ko linganate histoire ane banda na film à Jésus so e baté po so ki net bat balingana ka mais yuda sateka Yesu te po balingana ka te ateka Yesu po parce que balingana ka te omoni mutu na mutaza ndenge na babi na kati ya zamba banzete nyonso za kombo moko te comprendre donc ndenge za wana muna mutana ndenge na ye kolingana te eza non likamuno ya mutu ndesi ngabo na olinga yote mais mona ola attitude de sérieux pour donner comme moi memi trop lève ne ozu pena attitude de sérieux te moni makamune te olingana te so ba dossier to komina ba dossier photo solo lango sérieux photo solo lango sérieux pourquoi parce que eza blague te mutu so alingi yo te na vie ya mabe comprends mutu alingaka batu te na vie ya mabe est-ce que na monde ya art ezali trop comprends na monde mo lingana te eza trop batu mutu ya mabe eza trop na po ani na yo kelo mutu ya mabe po er mususu ka po sombi chemise na yo olati po er musu peut-être er musu comment solo la kaka na papa lycée yale bokomo betane masolo bo solo la kaka ba monyo mabe ba monyo mabe po ani ni po peut-être er musu ndeko kanga maratona ba rezibaza ba monyo mabe po er musu peut-être ndenge o solo la bien na puska kanu shimpi ba monyo mabe o solo na princesse balingite yo orlio kangamana princesse balingite orlio kangamana Jonathan Kaimbi balingite donc ba tuwana nyos ba olinga ba bo makaka pona ni ok bongo ce qu'on a vie eza bien te tu vois eza bien te donc faut luka kino kozala bien na batu
Nenga orli boso tuni bateau nyos na solo lana bango mettre lourdement dembo ebi. Wana ko c'est là yo nengi yo opeseli ba argument na yo que non yo linga koza bien par rapport à l'éducation au yo zo. Parce que par rapport au pene à logique ya mamba théâtre. Mutema même sou pena e ya pena bata théâtre pour ani bata théâtre musu ba uta ba place mo bondi mate ba uta ba fin fond. Comme muta uta na oh bata théâtre belé baza. Mais bata théâtre na kotanga te poso na ah na émission yo invité nga. Yo bete yo bengi mito boy te metango lobby de ce que na ba uta. Omoni yo bengi singa. So na bina to ba tanga kombo ba. Et ça la bien sunga pe non sunga pe divine madinga po tala. So na bina bando tanga et baby saya mususu par exemple na pesa mutu mo succès. Mais na bina obo batu misusu o ba sala ki bato ba sala ka mutema benga banga elote. Banga elote motani. Tu sais moi je suis appelé par quel nom? Tu sais moi non. Moi je suis appelé par quel nom? Sirno na ngeza Mobutu. Mobutu ba ndo banga elote na na kan mona tamola na ngoso na tamona kan wana c'est tout le monde qui a peur. Ouais, so non les kananzela. Ouais. Maintenant le babato ba yebi so non les kananzela simbi kan wana c'est tout le monde qui regarde. Donc na makila moko awa sprintu. Comprends? Eh, donc na banga elote. Ndengeza wana na biso vérité et na ba artiste musu ba uta ba fin fond. Mais ba fin fond ba chocolate. Bazana ba esprit bon biso peto e baneti nani wa sokola neti nano te neti ye asokola te neti ye kuna sokola neti ye kuna donc mon na rakinde to sala na ngoli suti non eza rankine te par rapport to beta lisolo c'est entre nous to beta lisolo entre nous les artistes et comédiens na journalistes donc to fani na yo pas pour faire de n'importe comment to beta lisolo c'est l'homme en botali parce que ba o ba sokola te ba o ba uta faire fande banane nde bato ba sa batabité mababe batamite mabende bangwana ba uta ba fin fo ba chocolate ba sointe nini yana lo mobi na fila lo bara yoka propre yoka soin comprendre nzamba linga salité te nzamba linga salité te nzamba linga salité te yango mikolo Beckham ayeli bango lo moko Patrick Beckham na biso l'homme de c'est les moments donc alors bien lo moko lo bara Dieu donc on a mon Fabro l'œil donc l'œil du maître donc c'est terrible donc on a nini mingi te bango nem bazamité ma bepo parce que ba solo la bien te vraiment ça lui plaisir d'abonner tu à son micro TV. Là c'était Charlie et Orly Kanza, excusez, Orly Kanza, les shows. Beaucoup de gens ont expliqué à parler là vraiment. Mais malgré à beau autant il y a biso ba sokola te ba uta enfant. Biso peut le roi biso te éviter donc ça n'a rien à voir donc autant la biso mais Orly et ça na ba te belé ba traiter bino tout ba artiste et comédien PD. Et ça la ni tant comment dire que non toi tu es un garçon bah autre ton l'homme PD et ça la pédophilie eza bilo moro boye ezala nango ezala teke na monde théâtre ezala nango ba na tota la vidéo mo boye ya sika na tota vidéo mo ya sika jeune moro boye na mona rasa la ba vidéo boye ça vidéo mo lobi na tango kala ba fingara ki PD mais les lotala ndenge ba jeune ba belé ba noko belé ba komi ki PD et ça non ba se focaliser na ki PD koko mana no PD na lotieno na monde art na che partout koko mana no PD na mona ngeza no complexe ya ndenge ni to mona mabilo msunde ko marati ya complexe na ndenge ni mona mutu mususu akoma pona nini pota la M peut-être na mona Orly uti poto ayaki yana ba chemise yana ba nini Orly azama kamne influencer poto na ebo ba fraîcheur les ça dona uti poto ebo ba nini na bika ile un mois de valise mais des valises on zonga lelo solo la otaka ça linga pena terrible non ye zonga lelo pena non tika été donc comprendre ni pena mona poto solo mona to sa poto donc solo ya poto moi la photo mais c'est moins simple manini donc on se dit matin moi la photo non muto atangi donc ouais vous comprenez donc mutu so ça on a complexe pour nini pour influence la biloko moko biloko mokili eloko mokili ekotikala ba bien matériel nyonso ekotikala mais siko yo mona na monde na biso o ezana nini mususu otala ndenge ndeko nanga komi na vitesse amona ke non ne président Gabana komana ndako bien akomana ba nini c'est que à côté monde mobe ngapena sa nini nakota mais tango luka kota monde non otala bien boy ya monsieur président Gabana komani na makambo wana te akota ne pe monde wana te comprends ba ba kota biloko wana ni ezaka keteke na monde e ba comédien non ezana monde batu nyonso na biso to na wana to particulièrement na ba oui particulièrement des ngana ba artiste o bazo koma nini yona biso lika musu na lo banoti ya bato ba uta bato ba uta ba reculer mais tala ke alobi ngana linga na koma na vitesse
faut na solo là banana honnêtement ok ko solo pour solo pe na musala na yo musala no pe pesio makambu ou évoluer pe comprendre c'est ça comprendre mam lo ba o no lo bango bien que non de eza boye eza na ngote que non faut na ba complexe mobo ndé poko ma na ba niveau mobo complexe ko commission na niveau mobo te tango moni likambo eza bongo luka ya mususu o betango karo o nié yango o talande o yozo sala ndé yango wana comprendre c'est un peu ça ah oui ça lui plaisir vraiment en solo donc dans un bel endroit où tu fandi donc où tu présenter local donc restaurant mobo et solo les heures en cas si tu vends mais orli kanta na Hollande pena nengo le bidon c'est que yo pe on dimane lo kongo konimani musala no yo ba le bala bino que no artiste comédien équipé de PD ouais te moi maintenant ba tourner ba vandi ba tala boy donc hôtel le roi mutu le roi la maman na ngai ngaza mo ngami biso ko mala biso bala ba maman pour ba maman nde pour bazala pour na biso ba bota biso comprendre donc Nicolas Chiki ninga vandi wana avandi hôtel boy am susu na glachut kate avandi hôtel boy bobi mupanzi ba boule que non orli kanza penda un vrai noko comprendre on est en rapport aux a devant caméra nde lingi ko échapper mais on dehors on a devant caméra on a devant caméra te ka fona lo ba sentiment non non comment na ngopé comment na ngopé ngapena ne na zaboye babilo misuna linga ngoti ngabilo misuna telemela ngo maka bato ebele bazana so moto so la na Facebook ayebi bato bisu awo so baninga likamwana na linga ngoti comprendre na un vrai tonton na un vrai noko comprendre na makamusu na linga ngoti nga solo la rande to solo la bien nini nazande ce qu'on a mutunyo so bien parce que moi avant d'être comédien artiste et comédien nazala na mannequin nga na mannequin na notre défilé donc na vandi na kati streetir ya batunyo so donc na robo ya mutu te pembeni na nga na bezala na batunyo so mais sikoyo ne nazala ba streetir na ngai nga na babilo misu na zate ozwanga ah oui, merci beaucoup na muto apesi biso espace moi donc restaurant terrasse chez journaliste na donc espace moi ya Kafou et soir donc tala image de tel emplacement donc et solo là Bavline Kézien la patronne non c'est la colis fin du mois enfin fin de l'année on décor la kenga non donc c'est la valise et Orly Kanza na goleka leka na place où les qui ont des difficultés nous kutana il y a tant de difficultés net pas difficulté belé na suana na bunda na ngana suana ngana mutakanda mukuse batu bazana nga baye mais na musala ko linga to ta kande belé te na yebi na musala ba cha kande belé te mais ngana mutakanda mukuse ngana mukanda mukuse partenaire privé yebi na kanda mukuse comprendre moi il y a des temps le bananga qui non makamusuba kanda musuba gérant ngo foye bandenge ni osolo la comprendre na kanda mukuse na beba na ponga linga bizoba te bizoba so place bizo bezana lengwamba la moko ba difficulté musu na kutana ngoto ba to na kutana na ngote men to kutana kana ngoti lelo OK pe place mobo ke no sa musala mobo e pa ozupe o kanaki ke no mwelo mobo ko zozio ngopete o beti pe amusu ba piéton on ni mateke no ko penda tele ma beti makolo ma beti ba kola zongi pe palais amusu zongi na differente to bunda kaka me ba difficulté musu peza ke no o finga manalika mo oyo yebi mutuna makolo te donc ba difficulté eza ebele so na mina bando cité awa e ko mata ba 1000 po non ti lelo non to zuité non to comité to luka to koma po tapelo to komi ba musu ba kanisi lo to comité o koma peka te to luka peka to poussa to koma to na bezo to koma ko ba vena biso ndenge bazalaka comprendre ya ngomona lelo Orly Kanza so bat musu batala na zala wana des tendances au mona ngai naza koto théâtre au mona koto ya journalisme dans ça la pe musala moi groupe ça ba sango ya nyoso ka pona ko luka kaka pour notre comité. Ah ok, ça dit plaisir. Maman Rachel Mbali Moloto, maman Bana, donc maman Linga Pena Bana. Là je vois mon papa Dani. Moi qui bébé bisque bozali, on a pena famille na ngai. Donc on entend ça na maman Ji, bébé na biso moko maman te bébé bisque bozali. Continuez à vous abonner, vous consommer ma son micro petit bozali, si te bienvenue mes au côté. Et Charlie. Orly. Obo ça la comment na makasi. Oui, so qui mandé non ça confusé dans c'est Orly. Dixon le maréchal na Chine alinga so combo to ben on normal to ke normal. C'est Orly Kanza Orly Kanza donc il y a les lotis à Bakala donc les pénètre tout ça na pour expliquer bisoma et Orly na banzonzing de tout la banzonzing non na mono te na habité na benga yo na banzonzing okende bon le ba mususu yonde aux orateurs ont consulté ba
pour aux youtubeurs mais peut-être aux arrêter taille à dans la bilo une chaîne n'y sauté pour il y a des chaînes où on surtout ça la bilo que kotaka peut-être yota la raté na ba film belé tout ça la na biso mais na ko signaler les sous na batu ba comprendre lo moko ke ba oh nous bazana besoin ba mon travail à Orly Kanza ba ke ne penda na so permettre ngana ko oh je te permets ba ke ne penda mbangu ba abonné tout ya chaîne oyo ba ke ne mena mbangu na chaîne na biso Maswaku TV ba ke na Maswaku TV ba ke nde bakota catastrophe ezana film bandika premier épisode de kota qui déjà film ezana ba romona ndenge Orly Kanza travail ndenge ba mona force ya catastrophe pour ça dana kinbe na bilo de cartona de pesa makambo parce que c'est koti pot donc catastrophe eza film auto sala yango ne mutezana eza mikolo ekoti pe ba film ezaka yango te sukité ba film eze belé so balingi to batala pe ba film musu bakena Wenge Plus TV na Wenge Plus TV ya président nga de Kos Gabana ba mona ba film musu pe za to sala eza na kati na makambo ki journalisme ko de batala talanga na ba chaîne DG belé donc mais pour na théâtre na zananga na sala na ba film à YouTube mais film eza nako la pété eko za te garino ko sa ba émission na yo beto sa ba film na wibelera pour eloko lingaka na vie mutu azwa kone na importance normalement lingaka na vie mutu azwa kone importance comprendre apesa ka valeur pour mutu so azo pesa valeur eza kitoko makasi abengyo ye moko ke allo Orly yaka tournage d'angeza boyozana combien de tableaux autant comprends que mutu moko boyo bengalo ni bozona négligence ya on te vendre na maîtrise totalaka mokili ezangonga so na betelo lisolo moboye ande konangai petite sœur nangai do ayebi na betelo lisolo ya Aïda Gladys Aïda na pesi mbote wa Gladys Aïda biso to sala groupe moto to longwe wenge to sala ka groupe moboye to sangisa ba artiste comprendre groupe wana tanto sali yango Gladys Aïda yaka na groupe wana aya naza kuna besoin de jouer biso ngami classique jouer normal mais abano yaka na biloko na wana mais lelo komi oyaza pour n'hotel sani mokili ezata et puis les belé ba master to zala na bango lelo pe ba régner donc c'est que mokili eza chemin ya temps donc temps o wana zala ki temps o wana pe ezali et comme appelle na tamo boye et finir aussi là il y a yo pesa nini pour entamer c'est ça ok on est sali vraiment sali souvent plaisir na abonner tout comme ça mais bon ba ke bino ba théâtre trop kopela ba rosa moi c'est moi nini beaucoup ma trop ngiringi et pas na trop kokena ngiringi non ngiringi pas na ba vraiment trop kokena ngiringi dans vesure Bromo Kende, bah salut nous maman pose cité. Netinga boye wana santé mentir netinga boye. Ndelo bangiringi na ebingiringi so na niyengiringi se na osama na kosa. Na ebingiringi mais ba venya ngiringi na ebi yango te. Tenga na bid na tanya na bid avenite ya na bid no ba venya ngiringi na ebi yote na kenda pe ngiringi o ka u cop. So mta benga cop ne na kei. Banga pe na ba place musunga va na yolo. Na yolo. Mais ba place musuna kenda ngo penda toto. Na ndenga mabeti. Comprends ngiringi ndingo yo lobana donc ngiringi na yo kyonko epana yo ba obakenda ngiringi ba obakenda ngiringi mutu na mutu azana makambu na ye nga Orly na makambu na nga ndenge moko na yo ndenge za makambu na yo nini nga na place na nga kenda nga pe na place na kenda nga place na kenda place nga na kenda ga yo ebiango oui, ben les nzelo tambola match. Place ngana kenda ka ezaka église. Ngana kenda ka église na biso. Bino to mo bato nga assemblée na bima. Nga assemblée na bima donc je me prophète autozana bango basem pour eloko le kinzambe na vie ezali. Oh, exactement. To bula elo moko nzamba za maître ya temps pe ya circonstance. De nzambe ne mutasimbi nyonso comprends. De nzambe so to pe maboza grâce à nzambe. Donc okozwa kisi lelo yeba ke so kufi lobi kisi enetika le poli de se ko selelo te. Donc respect makasi to ko sala na vie ezake no foto kumisa ko mo nzambe. Et ane loko moko te na vie eleki ko mo nzambe ona lobaka na batu to tika ko sala ki mutema mabe parce que efuta raté pour nzambe ndal le kinyonso. Comprendre? Nzambe ndal le kinyonso. Yanga lobelo moko omoni mutu
ndenge yana mutu mususu so to kabwana biso to bebana na biso loko to bebana na biso ngakuna koma mona na koma à l'aise ndenge to bebana na biso to koma na koma na l'aise te mususu loko to bebana na biso poto koma na bakisi te ninte na koma na l'aise donc c'est que mutu aso to comprendre mutana non mais moi initié na bakisi bon mutu mususu te ame mangate ngama ko me mangate na ntabate ba ko me mangate de nena za awa eza na mutu mususu comprendre so to bebana na lobelo mo clair na tali penda caméra na lo bapelo clair message donc na lobelo clair personne bino awa ngana yo lokola to bebana faut c'est mieux autant à comme pour tanga comprendre pena qui doit s'adresser na yi na tanga kombote mais na biboy ngana yo mikolo fo yebisa batu boy ki ngana yo banda to bebana na koma à l'aise na ye munene comme on ngolo rola cercueil de na mo robin de la liwa tamie to lo banaka to solo la raté to solo la raté to lo banaka te na kwena yo nga na kwena ngai wana ninga penda na zalez ça lui plaisir vraiment la Fabio Lima yele les ana bato belé faut qu'on en abatte c'est mieux qu'on en abatte pour on est bon sur un biso pena surtout pena plus 256 donc on bote belé soit au solo bine ka lelo 2 jours donc on a servi Fabio Lima yo mo yebi kande to sala ngo yo mo yebi to sala ngo rosi depuis Kampala donc bino pena boze awa bosa on kande to yo kande to sala ngo ana ça bien lissu sur le corona donc estime Orly ba collaborateur na yo pena bazana nani na théâtre en dehors ya groupe na bino bato to zala na ba retro ba collaborateur bien ouais na monde ko ngai Nixon Mapuya de tous les temps je te salue Nixon Mapuya Nixon Mapuya na moni masala awi le kulenduka Chacha Kindiki wala kuna otangiro batuzana mo groupe monté te on a vu pené wa ba to kabola na bango ba faire na kotika faire ya melinga pe na omela si c'est ngolo donc si c'est ngolo tozala général à maboke tozala na ye donc tozala lisusu na massa na pays mboka tozala na bango donc ba tozala na bango wana tozala lisusu na Waterloo ki bangola nazana bato donc wenge mobimba structure mobimba wenge le président de Kos Gabana wana kuto lobate mo lobara so to sisi musala to bimili banda to koma na biso le rôle ba master mais to yebi que place à président yango place na biso yango to vanda to lia to mela donc ba Elia Baati ba Faro mu conseil que ba Clara Fati malgré toi za na poto Clara Fati je te salue moi na Belgique solo moi na bela donc Clara Fati ba mbotene belé ba Priska Kanushimpi ba princesse donc nakana bato belé nakana ba Resibaza nazala bato belé on nazala Resibaza c'est mon vieux ah ouais nazala bato belé donc nazala famille Shikite wana na nya bosana Shikite wana donc batou baza tellement belé son même de temps misuba mona que mabe na tangi bango. Ah OK, merci beaucoup à tous nos fidèles internet, continuez vraiment à consommer cette chaîne et ça la bien ça Microbe TV donc événement donc trop bien déjà rechuté vers la fin de cette émission to kabona boetena Orly Kanza Lesho les grands moi qui te dédicace c'est numéro de téléphone et puis na bateau bazala na besoin ya rekota na groupe so ko pesa moi message ouais message na ngai ekozaka boy na batu nyonso ba fidèle internaute nyonso bato ba internaute nyonso na lo bana bino lo moko boke na Maswaku TV botala penda émission na biso pardon excusez-moi film na biso ezawana catastrophe eza film bimisika bo consommer yango botala épisode nyonso catastrophe ezawana botala yango et puis en plus na roloba mutu nyonso ozana besoin de contacter Orly aluki ngai na Orly Kanza Lesho na Facebook Orly Kanza Lesho bien te Orly Kanza ya pamba a contacter nga to komana ozana besoin benga ngai na selela plus 243 84 306 8877 plus 243 84 306 8877 ba dédicace dans pour ne pas être égoïste ba dédicace dans makasi na Glashukate donc Glashukate na moni maman Bobby Mupanzi donc merci na yo penda vraiment na assistance vraiment et ça leur toujours bien na ba conseil et ça leur bien na moni maman Marie Noëlla ya papa Lucien et elle na kati ya Canada donc merci na yo vraiment ezo za bien ndenge to solo laka en plus de ça maman Zoé Kumba ba fin de l'année yango yo vraiment tous à la ça la bien et puis na moni se souvient ngai JC Mangala maître Lourman Dembo ya kati donc il y a bossa na raté ya kati maître Lourman Dembo merci na yo na moni le sous papa JC Mangala na tanga JC Mangala papa na ngai ba mbotene belé na moni sous Dixon
le maréchal, donc le cardinal, le maréchal, Nakata Chine, merci Nayo. Namoni Lisusu, Nani Lisusu, Namoni Lisusu. Venangai Martin Bokoto, Bokoto, Martin Tozane na Kin Awa, Totambola Tambola Nae, Martin Bokoto, Namoni Lisusu, Namoni Lisusu. Baleke Belé, Telme Belé, Lisusu Nabosani, donc Zoé Kumba, Mama Kabo. Mama Kabo, Nakati États-Unis, merci Nayo, donc merci Nabatu Nyonso, Masananga Willy Wembo, merci Nayo, Sarah Titimbi, Mutuna Lukayo, Sarah Titimbi, na France Wana, merci no Christian CD, merci Nayo, JR Mwangi, Walter Mixis, Merdi Sabois, Merdi Sabois, donc Merdi Sabois, joyeux anniversaire na maman Abisso Sarah, donc joyeux anniversaire. Baza tellement ébélé. Bama stananga sur babima na pesi bino mbote donc plus nyo so bozali bama stananga sur banda les amis de Orly Kanzania so bambote na bino donc vraiment merci. Merci à tout le monde. Ok, en tout cas, merci beaucoup à tous nos fidèles internautes dans la chaîne Bisso. Oh, Massa Micro, tu continues à vous abonner, ma c'est même ma suggestion. En tout cas, tu oses les commentaires dans bino et ça c'est vraiment sous plaisir. On retient qu'on a bino boité, on rôle on a boité, on a télé Mexico 100%, on a fait ça mbote, on a les pépé, on a fait un champion qu'on a depuis qui est pas, yo mo ebine tout ça là en gros. Et bah vient que la patronne, moi ça permet depuis pote mo ebi quand ça là. Tony Kani qui te comme mobile. Bambote belé bisiko zali là je vois meilleur mawe qui a star quand de ça ndo prometa pena ngo to saka puisque Lucia grâce pas yona pena ba soutenance na bune salinga sugaris galento na zala ona chez la fumpa défense mo ebi quand na prometa que donc to sala ngo likolo world là je vois Vanessa qui avait dit la pouloulou fille à Dubaï j'ai mis machoa j'ai mis maloaka bambote belé na bino boleki tellement ébélé là je vois Willy Moucheni ko da mboka vie à ma petite naïe donc quand tu demandes donc il te donne il y a Willy Mouchen quand on boka bambote belé donc à où mon vieux bambote baby psycho là je vois Amanda la duchesse et mec à Luna AIGB donc boleki tellement ébélé là continuez à vous abonner massivement donc retrouvez-nous prochainement avec un nouveau numéro ciao.